bonjour, bote bandeko. En tout cas, on a passé une bote mingi bandeko nanga. Tous mes amis de la Facebook, je vous dis bonjour, je vous aime tellement. Vous êtes gentils wapi, kitoko wapi, bagarso bien, bagitseka. Bagarso bien, Boston Giama. Nakata Jus, Afrique du Sud, vraiment. Ah là là, bah c'est bien, Amina, Angèle, bah c'est bien wapi, nakata Facebook, bah Amina, bah kitoko. Emily Ibengo, yo yebi. Donc voilà, nous on a juste un peu ce qui concerne notre artiste Alain Pela. Alain Pela vraiment au bat yebi. Alain Pela est un artiste moko complet, un grand chanteur, un grand compositeur, un grand danseur. Nous avons le sous un télo, donc le tout, il a tout ce qu'il faut. Donc Azo mérité album naye et Tekama, Azo mérité album naye et Zana récite. Donc voilà, les gens sont au parce qu'il y a beaucoup de gens na Facebook nanga. Est-ce que l'album est bima? Et banda kala, et banda beaucoup sani non, et banda kala mezo bima, et où met les mezo bima? Donc on veut dire précise en amoté. Voilà des avis flèches empoisonnées. Donc flèches empoisonnées raté. Tout ce qui t'en a biso. Lelo album mezo bimanango boba ngala binoté il y a bato belé bazo komelanga mais c'est pas grave ils ont Alain Pela il est aimé vraiment il est vraiment aimé par plusieurs gens na ba tout le monde mais ba mususu balinga kaye parce que boyebi ka mokinde zara ou netinga ba mususu balinga c'est ce qui est normal. Alors, na rassuré bino, ba o balinga Alain Pela, ba o ba o komelanga, ba o zo benganga, artiste na bino zo bim album mais ça sera très bientôt dans le bac. Donc d'ici mois de juillet, bon on a flèche empoisonnée. Flèche empoisonnée donc on a sengi na bateau pe ba o linga mabanga. Mabanga c'est pas gratuit. Mabanga ba fouté la rango. Biso konde tozawa, tosara be biso erozo bo ramuta fouti. Lo ba boza la fidèle, niti ba buli mchini. Le biki ma maman Emiline Zemba banani tout ça. Voilà, mais eza album de Zobima. Wa ça a besoin. Eza gratuité. Bazo komenanga ernos, bazo komenanga o tsanga ye na album nazanga te mais finalement non. Moi je travaille avec Alain, je suis son attaché de presse, naza chef d'orchestre était naïm baraté pour n'avoir abino. Donc il faut voir solo. Tu solo on te solo, tu solo pas on te solo pas. Tout ça wana Freddy Azali, nakata kini ya Nelly Pelazali. Ngana Azali, Loulou Yola Azali, César Ngadi Azali, partout même dans Londres Bazali, ba représentant Bazali, oh Azali besoin de banga, pas contacter équipe na biso, besoin de banga la bino. Donc problème est ça c'est donc semaine prochaine Alain Pela Akoya na mboka na biso, akoya na France, akoya na Belgique, na Allemagne, autant de partout, akoya akoya uniquement pour finaliser Nzembo Azali et puis akoya la clip ya Nzembo nanga binemi. Babiko ke ba binemi mutu solia na ebo alinga rote. Boa pe ba master bozolia ma film na motema. Hôtel moko ta laxani non. Si ba tatouage na misu ni alaxani non parce que au monde ba côté mo balinga ko ye balinga keti. Balinga kaite. Donc, Moutouka Ozano yim to boumon. Et banda lelo de makambo, on ka moate. Depuis la makamba Jésus. Jésus Zalaka, Moutou Atekaka Ezara, Moutou Bazanae. Pire Moutou Nae, disciple, Bavana Nae, Boatelema, à qui au livré Jésus. Donc, Makamo Ezara Badakala. Yamwana, tu n'as tout ça qu'à rappel, tout rappeler Batouke, Binemi Nanga. Binemi Nanga, Bameli, Ba champagne, Balangwe, whisky. Bayokyo boinga binemi nanga bameli ba champagne balangwe whisky bayokyo boinga bafiti nanga kaka ba masta tolia katosta fakana bango basalinga mabeo Dani Bokombe moto aza moto te moto nzambe sala attention ba petit chéri balati ba mini ba chene ba stringeo ba dendeli mochwa Dani Bokombe balobi oizatana yo quoi. Dani Bokombe oizatana yo moment na yo. Pourquoi bazotengama? Pourquoi bazotengama? Bazotengama Dani bazotengama Bokombe bazotengama pourquoi bazotengama? Bazotengama Nelly Pela bazotengama Kimpanga bazotengama tout à l'heure.
Ozu problème ba sali na fête ba omela basanga ba champagne. Ozu problème. Yango tozo yemba Alain Pela yembi binemi yembelinga ayembeli pona binemi na ngai. Vous comprenez? Donc alors ça uniquement clip nanga. Et puis tu auras réservé une surprise. Nana kosa la clip wana. Hein? Nani a kosa la clip a binemi do di tchamelonga ba poupée Barbie. Oui bien nana kosa la clip wana. To tika bino ka bino mo découvrir pas clip wana nem tout et ko tia ba mungo na ba nini pour album hein et ça sous moi jar. Donc yango wana uniquement na ngana lobona sengi bato vraiment basana besoin kota ou ba okomelanga ba kota na kati album vraiment encourager bino parce que soko koti na flèche empoisonnée na album wana soko koti na kati bando kia ba master wana bando kia quartier o mobali mo bala ki okaza ki ntsoro na famille na o moi c'est mon robot o bando kia famille ba ozote e ba okuta na ka otengami na flèche empoisonnée ba ya kote oso tengami flèche empoisonnée si bon ezongeli bon mo ba kufi vraiment. Donc, on conseille, nous prenons besoin comme bon solo là, hein, bientôt, tous autres clôturer ma solo. Donc, bah, pourquoi vous êtes tengama? Vous êtes tengama, bon solo là. Pourquoi yo so tengama? Yo so tengama, Nelly, yo so tengama. Yo so tengama, pourquoi? Bah, vous êtes tengama, bon solo là, ton solo là bien. Donc, album, il y a Star Nabino Alain Pela, ils ont très bientôt dans le bac. N'a pas si bande de son beauté. Vraiment, bon la nzembo ya binemi bo comprendre makambe belé vraiment. Bazo sa ba binemi na bazo lia na bango yo zu problème bazo critiquer bazo sepela. Menga na ebe long mora Alain Pela yebi la nzembo. Bokombe nanga ba na kanga ya na kisingo ya bangala o motema nanga atana bimi azala kasira kozonga na ndako o. Naza très à l'aise. Donc, partout on a, ils apprennent un patron. Donc, dis le mais partout on a. Donc, bah, quand on a déjà na kisi, on est dans un, partout ça, quand on a kisi, ata bimi non, bah, t'es pour naza sûr qu'il y a rozoma. Je suis très à l'aise. Parce qu'il y a un qui rozoma. Donc, on a dit que bino, après, c'est un gros bisou, je vous aime. Nalinga bino mingi, beau soutenir artiste, bino, t'obite financièrement, ou alga soutenir financièrement, t'o boya pété. Pombon et singa gambo, batambo, vous balinga be gambo. Mais, moralement, beaucoup, misa, boti ko finga, beaucoup, ma n'importe quoi. Je vous aime. Après, c'est un bisou, bébé. Yolande Louyeye, bisous belé, ma copine du JP, ça va bisous. En tout cas, moi, soutenir artiste Nabino, Alain Pela, les beaux gars, Alain Pela, Mochua, artiste qui toko wapi, Oyemba bien wapi. Vraiment, moi, soutenir. Merci beaucoup et à très bientôt. C'était la femme du patron, Dani Tsunami Bokombe. Pourquoi yozo tengama? Yozo tengama. Allez, yozo tengama. Ginseka. Babi ko tengama te. Dipul mbayo. Uzana kati. Masuleza kari. Bineme nanga bameli ba champagne balangwe whisky ye. Bayoto boinga. Bineme nanga bameli ba champagne balangwe whisky ye. Bayoto boinga. Bafiti nanga kaka ba masta tolia katosta fakana bango. Basalinga mabeo Dani Bokombe moto aza moto te moto nzambe sala attention ba petit chéri balati ba mini ba chene ba string ba dendeli mochwa Dani Bokombe balobi oizata na yo quoi Dani Bokombe oizata na yo moment na yo pourquoi bazotengama Bazotengama, Dani bazotengama, Bokombe bazotengama, pourquoi bazotengama, Nelly Pela bazotengama, Kimpanga bazotengama, tout à l'heure.